Mbote bandeko balanzi ya Canal King Télévision oyo bo poni kolanda émission mbongwana na ngonga oyo émission oyo lobela kabino bo sembo oyo elingi mbongwana ekota na kati ya engumba bokonzi Kinshasa Congo démocratique pe bipai na bipai. Merci mingi na bino surtout bandeko ya diaspora oyo bolanda kabiso à travers YouTube ya Canal King Télévision mbote na bino pe merci mingi. Pour mokolo ya lelo toyambi pona bino au cadre ya parti autre vision du Congo parti cher ya mwana mboka Didier Bitimbu oyo au cadre ezali bongo mwana mboka Yvon Mundabi elongo na yende tokolobela mai matali parti na bango nini o babongisi po tozokende pena mikolo ezali kopusana ya kala mingi te ba élection ezo salema awa bato ebele bakenda bapesa base mokongo nini o bango basalaka pe nini o balengeli pona kosala na mikolo ezali koya tokolobela pe mai matali mwa actualité politique bozala scotché pe branché pona kolanda sans plus tarder toki kopesa mopaya na biso ya mokolo ya lelo mbote na yo papa Yvon. Mbote mingi mama Rosette Nzinga eza esengo mingi koyambangai journal lelo na sepeli vuma makasi. Merci pe na yo na ndengo honoré invitation na biso ya mokolo ya lelo tokota mbala moko na bozindo ya émission ya mokolo ya lelo lobela biso na no parti na bino na bozindo penza parti AVC ou etalisi bongo autre vision du Congo parti installé depuis quand l'action ni mené sur terrain. Merci mingi Mama Rosette, je crois parti la biso et bengami na Congo ya autre vision du Congo. Auto Katarana beaucoup c'est AVC. Ils ont parti et c'est totalisé plus ou moins 5 ans déjà. Ils ont 5 ans, ils ont parti, ils ont bien structuré. Et tout un siège nabiso oyo tout ça ba voisin il y a bandeko nabiso il y a na droite nabiso bandeko nabiso il y a ICD la gauche bandeko nabiso il y a FPI tout ça juste na boulevard Triomphal ceux qui bato baleki je crois ba au na partie nabiso tout ça na autorité morale nabiso kombo na excellence maître Didier Boudimbo et tout ça na président nabiso intérim kombo na Laurent Lassiri. Toza na mwana mboka le nouveau secrétaire général maître Magloire Kasongo Nemutu Azokamba pour le moment parti il y a autre vision du Congo. Tomoni na bilili moko lo lengeni ni remise et reprise Salemaki pourquoi ko sala yango sito bo lengela ki yango pourquoi Omoni ete makambo zalaki ko tambola bien te il faut ko renouveler ba cadre topé ba membre mosusu to lo lengeni. Non, je en ai sens souvent parce que mon décor qui prédécesseur, il y a maître Magloire Kasongo, comme on a maître Magloire. Je crois en occupation, mon sous-sous, et Pessamela qui aussi n'a qu'à partie. Il y a une autorité morale, na président intérim Laurent Lassiri, qui était, il fallait qu'on procède dans le secrétaire général Moussoussou Yassika. À l'occurrence, il y a maître Magloire Kasongo. Pourquoi maître Magloire Kasongo? Je crois batala qui expertise na savoir-faire naie. Oyebi côté oya utaki na ngamba utaki na koyebi sayo d'emblée tant le kayepe mutazalaka qui ancien secrétaire général il y a démocratie chrétienne et kamama qui na mwana mboka et Jean Dio Mindongala pendant que Dio Mindongala zala qui na prison makam sunenge salama qui lolenga tambuisa qui parti naie mais tant a démissionné aye ko rejoindre notre vision du Congo lolengene ya kosala mosande batuva qui était non choix ba porter yango surier ezate pon de komuso sala ki mosala mabe la choix porta que sérieux ba moni de vision oyo ya autre vision du Congo na oyo Magloire azanango ezalo lenge moko lengo tambusa voilà la raison pour laquelle de Salamaki en passant na zo pesaye ba félicitations mingi pe na souhaiter mandat malamu merci aussi na autorité morale na biso excellence Didier Boudimbo pe na président intérim Laurent Lassiri pour na koza la choix na maître Magloire Kasongo. Ba parti na mboka Congo eza tellement ébélé.
o batukutu bakoma ko banga soko ke na parti politique ekoma kaka donc boza lokola bato moko babendaka na singa soki bomoni mouvement eza koto boke na ngambo soki bomoni ezongi na ngambo boke na ngambo ba parti eza tellement ebele parti na bino bo klasaka ngo na roni to pe ba action nini o bino bo mener uta parti ezali implanté pendant 5 ans. Maman Rosette nana biso likambo moko parti na biso za parti malette ils a parti moko ils a reconnu na banda qui na ngolo d'emblée était parti na chose bien structuré donc tout dans un siège il y a parti tout ça na président tout dans l'autorité morale na biso donc parti na cette ambola ma kamodi tout ça procéder à ça pour le moment musalo tout ça pour le moment musala ya ko implanter parti na biso partout. Oyebi lelo yo todo sala ba descente bisika oyo peut-être les musubatu ba lembaki mwa muketo batu balala ki pongi pona okende ko la musa bango to yebisa bango ete na mapona mioko ya il faut to sala musala pona ko pesa mokonza mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo majorité moko écrasante majorité moko batu bakolobate natina na yango tori ko vanda te lokola toza force moko entre balié il y a eu de pes biso bana autre vision du Congo AVC il faut to kota na musala to travailler durement il y a ko sensibiliser pour mobiliser ba membre na biso voilà la raison pour laquelle ils ont moko ya musala onga na to sala ba week-end nyonso tout chaque samedi chaque dimanche na vanda ka formaté na kitaka na ba base na biso de façon to solo na bango neti na aussi sa tournée ya changu siko na lingi na kota tournée ya moamba do toza bato to vandité toza bato to la lipongité pe musala zo sala ba malamu mingi ya koleka parti eza implanté kaka awa na Kinshasa obe pona yo ki olobi bo sali tournée ya changu ozokende bientôt moamba et na ba province parti eza implanté te za na Kinshasa parti kutu ezali implanté kaka na Kinshasa te na ba province nyonso to andor ya ba province toza na ba représentants so na Belgique ba na France baza na Djombour baza presque partout donc parti vraiment implanté presque partout pas dans le monde de Mobimba donc même la province toza na déjà ba représentant na biso to ko suka kaka na Kinshasa te to ko tati na ba province d'ailleurs ma tozo préparer déjà descendre moto ça na bandu nous to loga na bandu nous to tambola presque partout pour na ko zongi sa sous communion entre ba membre na biso baza na ba province ba o baza isika ebele et toza pour tout élément pour tout ça la musala pour 2023 il faut majorité dans la vraiment écrasante boza sur penza na ningo zolo ba majorité dans la écrasante na 2023 pour ebele pe baza déçu hein. Na évité madame Solingo la légion na population déçu par rapport par rapport ya nyonso yo bamsusu bakana ki na parti soki moto na biso akomi esika o to kozwa misala balaka ki biso boye na campagne mais mingi tozomona milelo na milelo mama il faut yeba eloko moko na ba contrainte nini mokonza mboka azwaki ki mokonzi elolenge nini akutaki mboka na biso esika ezalaki je crois ezali kambako bomba tengana yo to yebete na régime uti koleka ezalaki régime que détruit ça qui paye na niveau nyonso tout lelo yo mwana mboka son excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo atosala mosala je ne crois pas que ça na ba déception au bato bazana yango pendant moi 2 ans et demi to na 3 ans to que nos sala ezalaki mosala moko ya komeka kolongola mboka na biso na kata gouffre o ebande ko se retrouver lelo yo je crois bande ko ebele ba yebi mosala nini o ezo sala ma je ne vois pas ici kanini yango mutu moko za la dessus par rapport ya mosala yo mokonza mboka zo sala lelo yo donc je ne vois pas dans un surpété mutu moko za dessus mais bato bana sur lelo ke mboka na biso bandi ko zonga na rai pe makamyo soko kende malamu na anticiper okota na moi actualité moké na ndenge lobiete mokonza mboka zo s'investir pour na makambo nyonso ezonga na rai mikolo oyo ezalaki liboso ba rumeur bato bazolo bakasi to mona ki biso moko bilili ministre ya mini ya ngambo wana pa kitaki na esika pona kotala bandeko na bibandeko ya écologie bazo exploiter ba minerais na biso na ndenge moko ya mabe na ba carrière nyonso rokita ozokuta ba chinga ko maltraiter ba congolais tozomona la plupart bangonde penza baza na même mise na ba mine na biso mokonzi ya mboka azalaki touché alobi ete sengeli makambo wana amona clair kasi
tomoni ezui ti sikoyo mokonzi ya mboka azobeta kaka loboko na mesa mpona koloba ete esengeli amona clair na bacontrat wana entre bachinois na ekolo Congo mpona oyo etali exploitation ya baminere na biso. Mais tozomona on dirait ezokende na mwa ndenge balobaka matindika depuis mokonzi ya mboka alobaki ti sikoyo tozoyeba te. Eza kaka koloba ya boye to bato nde baza na lenteur mpo basexécuter. Pour Congo ezo souffrir to kaka balobaka tozana mboka moko pays riche sous les riches mais bato baza likolo ya mabele yango bazo bénéficier nango te bénéfice ezokende nde epai ya bato mosusu. Ben Maman, on a l'ingénieur zonga moi moké si ma bonne répondre na motuna na yo, mais nazo tala neti na pesa neti moi 5 points moko oyo nazo ebisa bande côté moi na mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sala musala. Oyebi na époque ya moi na mboka Joseph Kabila. Donc Joseph Kabila a détruit l'ONATRA. Félix vient et paye 207 millions pour ba salaire ya bato yo bafuta makati. Deuxième point, na époque kaka ya mokonza mboka uti ko kende. À détruire Miba, Félix vient et décaisse 5 millions pour à relancer Yango. Mamadou Ndala, Mbunza Mabe, Bakoufi pour na likambo ya Est, Félix Aïe à établir l'état de siège. Nasuki Wanati. Il chef na époque, ils avaient qui miwe. Mais Félix Tshisekedi Aïe a commis Yango, a pêché Yango le Jussubo Moi. Sans oublier gratuité de l'enseignement. Nakati ote IGF Yango Bazolo Bapé Maramboza, le roi a 2 poids 2 mesures. Poto moni basusu penza bake boloko mais to moni docteur Eteni Longondo akei bato bakama po balo bezaka mascarade babenda ki ka ba talisa ete mosale zo sale réellement tous en état de droit or en réalité za yango te. Oui maman Rosette, il faut pas tout banda ko vanda pona ba spéculation. Je crois que na mibeko ya mboka na biso ko senga mutu abi ma liberté provisoire ezalaka nango mabete. Il faut qu'on ait un contexte ni de côté ni de côté. Tu es bien caméra pas single t'attenga la mingi. Dossier de vital caméra na dossier de côté ni longondo ezandenge mokote. Nyo se za détourner. Na lingi na yebisa yo likambo moko. Moi na mboka eteni longondo balobite ke batiki. Moi na mboka eteni longondo basenga ki moi mikolomike ba sala ebe examen ba soigner. Je crois bandeko bazo spéculer ba komona ete moi na mboka eteni longondo akoleka. Mais papa ils vont ba la suka komi na boloko. Akoleka la bar pe akosamba. Yango nozo mona lelo yo ngana zo féliciter ndeko na biso oya sala ki plus ou moins 19 ans 18 ans na kata boloko oya ute ko na ute ko za grâce présidentielle dernièrement o babenga na ko. Toyoka te wa beli o asali boye. Toyoka te asenge loko moko mais que comme na biso bayi politique o to sala makambo avec conscience na biso to sali mabe so kaka to commune sika o poto répondre na makambo to sala ke komi to ko bela. Alors ngai ndenge na zabo na ko biso vérité je suis de l'union sacrée to na membre moko ya balia UDPS comment na makamyo soto na ngana za contre yango. Il faut moi na mboka Eteni Longondo ale Kalabar asamba et ko samba na ye azongisa misolo ye ubimaki na kesa l'état o bazo reprocher bandeko batika ba spéculation parce que justice amboka na biso eza na deux vitesses justice amboka na biso eza indépendante eza na kata poche ya mutu te to bazo favoriser mutu moko to bazo tika mutu moko wana eza kaka bandeko na biso ba mesana koloba pamba nde bazoloba mais na rassurer yo lelo mwana mboka Eteni Longondo akoleka pe akosamba bakokatela ye etumbu o esengeli na mabe o ya salaki eza na likambo moko te po bato baloba ete justice moko ya il y a deux poids justice moko à double vitesse, il y a 2 poids 2 mesures. Pour toi, il caméra pas beli. À 5 liberté provisoire. Mais tout le monde moi n'ambo Eteni Longondo. À sali ata un mois na boloko tembala moko maladie au boy. Ozombo na te que ezo lembisezo le roi état de droit on ko tambola na babeki. Mais pourquoi bazo tanga kombo Eteni Longondo? Pesa na bande ko musupe bazaki citer na ba détournement. Oyo président pesa ki bango grâce présidentielle pour ministre ki bango. Tozolo bele Eteni Longondo ponyo se za détournement na o ba accusaki mo na moni wana bali ba baka Eteni Longondo ko ba yebi ke no Eteni Longondo. Aza moto ya UDPS parce que na mboka oyo soki bato baleki na beitando ike soki batangi kombo IDPS te pona bango ezalaka malamu mingi te donc IDPS komi lokola référence ya bato musupo banda kosala alors que exemple on a servi eza parti ya mokonzi eza lokola na etonga ya nganga nzambe pasteur ate bato malamba batalaka lolenge nini ndako na ezo tambola mwasi na ebana na ye
chef de l'État, son parti, ils ont UDPS. Il ne faut pas prêcher par un exemple. Vous remarquerez que nous n'avons qu'à parti oyo ya mokonzamboka ozo lobela. Eza parti moko za intouchable té. Eza na bato baza interpeller bato bazo sambisa bango. Alors que na mikolo yaki ne fils que pona yango bato faut pas mona été état de droit ça état de droit ça état de droit ya solo za lokutati. Donc état de droit eza réalité. Eza réalité eza pona motonyo surtout. Ce qui les loyo zo mona secrétaire général ya parti oyo lobi que ta parti ya mokonzamboka za interpeller ke ko samba. Muto lobi ta ava moka influence qui ministre il y a parti à mon konzamboka à côté bolo ko bazo sambisa abimi après quelques jours pe azozonga pour akende ko samba de ce état de droit ezali il ne faut pas to bana comparer makambo soki makambo ni nango donc ezana tina mbokote ngana rassurer moi na mbokete longo na kozonga pa ko samba ce qui akoyi na mbeba na ye et akozala ako répondre na lo lenge jisi mboka na biso ko katela ye donc to za kutu tena likambo mbokote mondo sala ngo ba comparaison na zo bona ngo zanga motu pe makolo tozonga na likambo etali ba contrat chinois na o etali ba minerais chef de l'État tozomona ba décision ils ont tardé ba enquête entre temps baron bazoko bakozwa ba colta na biso bazoko barakozwa ba or na biso bazoko barakozwa ba niobium na biso po kendaka na mboka ba paya ezongela biso na ba forme mosusu kasi na motango ya likolo. Maman Rosette, omoni biloko wana nde ko tsela tse bitumba na mboko. Lelo yo moni eza ba contrat oya bandeko na biso oyo batibuta ko tika pouvoir nde ba signaki na bango. Soki ya solo pena ndenge lelo bazoleka na baitando ike baza ko loba ba kozonga na 2024. Soki ya solo balingaka mboka oyo Congo bakosa ndenge na te. Tikanga na yebisa ona ba contrat nyo surtout sur 100% mboka na biso a bénéficiera ka na 17% ya pamba. Donc bilma mbongo mboka na biso pe ba minere na biso ekenda na mboka ba paya pona ba contrat na bango et na kati ba contrat na bango moko nde ba bénéficiaire et non peuple congolais posa qui contrat minéré infrastructure mais tozo mona na to ebiter ce qui infrastructure en eza na ndoto bien eza imaginaire bandeko na mona zolo ba fo ba yoka soni tango bazole ka ba itando ike bazolo ba le peuple congolais comme moté malamu. Ce qui peuple congolais qui tango peuple congolais zala ki lelo bakoleka na nzela pe balapide bango il faut bayoka soni c'est bangonde ba détruire mama Rosette mboko otokuti na kata libulo eza bangonde toza na mosala toza na misala malonga te bazwa misala na biso bana mboka bapesa ngo pa bapaya bango moko nde baza ba responsable ya entreprise baza ba responsable ya ba supermarché baza ba responsable ya ancien partenaire na biso ancien partenaire na biso bazwa sikoyo bapaya bacha bango liboso me bango bazo diembela na sima lelo makambo na surtout eza na message chef de l'État asi a comprendre ngo alingi lelo yo nyoso to ezonga na nzela mama Rosette koloba te kezo kene malembe te il faut to kota na bozindo na ngo to yeba ba contrat ngo banani ba signaki ngo batanda za sima na yango tango lisu jisa mboka na biso côté ma po landela bango ba koloba acharnement bazo siranga bato muso ba yokota est-ce que makambo ndingo eza normal ya kozwa un chinois les sujet moko chinois ou libanais ou pakistanais ou indien lelo ba besoin monopole mboka na biso ya kokota tia ba minerais ya mboka na biso ko maltraiter ba congolais ko beta bango ko kanga bango na kata boloko donc na mikolo toza na ngoyo congolais aza l'esclave na mboka na ye moko ba mama ko futi sa péage na ba ko futi ba péage na bango oh ini ko loba nini eza mona mboka Félix Tshisekedi Momutasana ngote eza bandeko ba wuti ko na régime bayoka soni lelo mwana mboka beti loboko boko na mboka beti loboko na mesa alobi trop c'est trop makambo na fosila je crois la mikoloko ya okomonete bandeko na nyonso to fo ba libérer lelo yo tozwa contrôle ya ba minerais na biso tozwa contrôle ya makambo mwana mboka lelo yo azonga na kata ba droit ya l'esclave te a travailler ka pona mutu moko po ba futa kayeba ba salaire moko dérisoire o kuta ko lesa ngo libota te alors que bango basoko ba riche na kata pays na biso na sima na yango eza na bato baza na sima na bango eza bango moko te eza na bato ba placer bango o baza sima na bango po ba bénéficier ka donc makambo na mboka na biso fo sila yango na zo interpeller encore une fois de plus moko na mboka soka zo yoka mbela otozo beta na ye il faut telema makambo ndengwana esila lelo mboka na biso tota na posa kita tango bazolo ba ete même budget na biso il y a 12 milliards donc eza impossible te pour ça là tango to ko réaliser ba recette nyon surtout to récupérer ba sika nyon surtout ba exploiter ba minerais na biso illégalement je crois que Congola kozonga na ba droit na ye kozala mala minimum état de siège
Ça là non moins évaluation moi mokele tout par rapport à état de siège. Bato bazomona bon biso nyonso tozomona yango bitumba ezosilate bacrime ezosilate kolala olamuki oki kuna bombe artisanale moko epandi bato ngambo oyo olali ofandi oyo kakuna ba incendie bandako ya bato ofandi oyo kakuna babomi lisusu bato babomi état de siège est-ce que ezalaki moment to ezalaki lieu ezala ou bien esengelaki mokonzi mboka luka technique mosusu? Maman Rosette, je crois bato faut baye bakabatalaka. Ngana yebi choke na moment moko ya malamu mokonzi mboka décréta qui état de siège le loyo soko moni le loyo nazoyoka pasi mingi na motema mais le loyo moni ete makambo wana ya ba mort ebele et diminué mais tozo senga ndenge bazoke nango molomolo le loyo moni ba récupérer déjà bama ba parti mingi ya mboka na biso ekangamaki pe ba soda mingi o bazalaki na kata rébellion ba yeko zongi samandoki na bango pe ba se rendre bango moko bitumba wana mama ezalaki bitumba moko ezalaki provoqué à cause ya nkita ya mboka na biso à cause ya oyo nzamba pesa biso pona sia mabele ezalaki ete mobulu fo ezalaka kaka na etandi na ba territoire wana de façon que bandeko musu bazwa ba avion bakitaka bazwa ba hélicoptère bakitaka ba récupérer ba minéraux na biso lolenge moko tango mwana mboka son excellence le garant de la nation Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu décision il y a que décrété état de siège je crois ezalaki moko ya bitumba oyo tozo bundati lelo na yebisio mokonza moko tanga zwa décision akoma na ngo tina suka kala mingi te to ko éradiquer ba force nyo surtout négatif o bazwa ko exploiter minéraux na biso na mboka na biso état de siège eza moko ya ba solution moko ba pisa ba solution oyo ko kotsa kimia na mboka oyo tozo kende nango tina suka ezate que non état de siège échoué mais état de siège que na étape progressivement et ce que na kokoma lelo ko mona été et komi moi makambo moko ya moi mike ba troupe mingi bazalaki na sima wana lelo ba komi ko serand pe tozo kende bango to ko matraquer bango tina suka tikime kokota na kata mboka état de siège moko ya solution malamu pona mboka na biso mama Rosette lelo eza journée internationale de la paix est-ce que tu ko lobela penza paix ou ta non seulement na est école Congo démocratique mais na école Congo démocratique mobimba oui mwana ko loba lelo yo toza na chance mingi ya kozwa mokonza mboka oyo lazo sengete kimia kota na mboka kimia oyo ezokota na kata mboka lelo yo tokoki ko célébrer yango parce que to moni ete makambo ebele oyo ezalaki je ne dis pas na 100% te mais plus ou moins le lot bandi ko atteindre déjà na 80% le loyo pe et bandi ko zonga na kata mboka na biso mais maman na ina loba ete pe yango pe ko take banana nous par rapport à conscience sa moto est-ce que toza biso moko ba imboka le loyo est-ce que toza na bolingo le loyo ba pa ya bakota kapana biso pona nini po boyoka nina bolingo ezate o alobika kangai o alobika funa suki sai o alobika funa suki sai mokolo to koma na niveau ya kocha biso surtout na mesa moko to vana to sola to ndima mokonzo nzamba établir liboso na biso to ndima pe institution mboka na biso congolais to zonga na bolingo o tozaki na ngokala congolais bande ko tumba moninga na yete congolais bande ko kanga moninga na e photo te po boka ko na kata internet te le loyo ba fait plus combien belé le loyo ba baiser combien belé ya ko c'est la voix ben baninga makambo de façon que pour yo succès est-ce que Congo ya ndengo na pe ko kota nous devons premièrement na mental na biso na conscience na biso to pa na kota kimia nde makambo ko ya na ngona sima na petenyon so na ndengo lobi congolais akomi na motema mabe na komi na komisala mabe to moni pe ba acte mosusu yuti ko salema et pas ya président AI ya UDPS wano babengi na lopoto destruction méchante toyoki yango esali mwa mikolo soki amoni azoya na nzela na ya azobima kuti embouteillage ba soda na ye bakiti kotobola ba pneu ya bato tina o tomoni uti kosale malobi eleki kotobola ba pneu ya pick-up ya maman ya chef de l'état ba incident ya bongo maman na leka kaka betambo yiki na chaîne na bino pona koloba epoko ya bentouchable seleka epoko ya Saddam Hussein bande ko yembela nzembo na siso ko yebiye o azalaki nkondo mwana ya Fema Maréchal Mobutu o bado benga komona komba Saddam Kongolo Mobutu esieleka mutu moko te azalaka likolo ya mibeko soki ya solo mwana mboka Kabundo azo sala makambo ndenge na fatika ngo akoki kozala likolo te lolendo efutaka te to mabe futaka te mboko eza ya yete
Mboko Isaya était Mboko Isaya congolais surtout. Je ne crois même pas, je ne pense même pas, même chef de l'État à composer acte non. Si ça verrait, c'est vrai. Na ba acte non surtout nazo Kango. En tout cas nazo senge pardon Akita. Akita po ete mokilo yo eza na makambo ebele ba o ba banda ko sala ba acte ndengwana o na ko va susu na pesa bango succès ta ba otanga ba kombo na bango atala basuka ndenge ni nyango ou bien soka zo poser ba acte ndengwana c'est kaza na carte moko na sima nango o azo jouer soki ya solo vraiment aza moko ba artisan to bato baza na kata union sacrée ba acte ndengwana eza ba acte yo et ko compromettre voire même na kibokonzi ya mukonza mboka mais soka lobi kaza proche na ye il pose acte ndengwana na bobenga ngo eza nini yango eza motema mabe to eza bondoki il faut atika ba acte ndengwana soki ya solo penda sala kango pona monite nazoyoka natana betando yike mais na confirmer yango na noter soki eza ya solo il faut kita aza jeune aza na avenir wana zo sa carrière politique na ye. Likamboteli ba port privé tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo beta kiloboko na mesa pona koloba niet esengeli nyonso wane kangama mais kino sikoyo solution ezate eloko nini esalaka soki mokonzi ya mboka alobi likambo instruction apesi exécution ezora moi temps mingi. Pourquoi est-ce que ezana ba homme fort ba telemi na sima ba port privé wana to ezana eloko moko loboko moko moindo o ezo freiner et décision mokonzi ya mboka eto sama. Est-ce que maman vous êtes nzinga est-ce que tala ki te ba port privé mingi ezo fonctionner tisikoyo et la ligne na biso likamo moko oyebi ngana kizaka régime uti kolekate lelo yo soko remarquer te na ba port privé nyonso to wana eza na ba même mise ou eza derrière yango omoni lelo yo mona mboka moko portefeuille o atelemelaki mibeko ya mokonza mboka eleka mikolebele mais lelo je crois procès na bango ezoko banda pona kotala makambo wana soki mokonza mboka alobi likambo na ye il faut toyeba aussi eza lisusu pe na se bakenda okota bameka kosala banquête bayeba baport privé eza combien et fonctionne ka ndenge nini est-ce que dans ba port privé bazala ba document moko oyo esengeli ba fonctionner nyonso tona ça prend du temps ya kosala banquête wana mokonza mboka alobi mais il faut pas kota na seba na kotala ba mikanda batala ba document na bango ce que c'est normal. Je crois que la mingi to comme on a écossi là ba port rebelle ezala eza ba port ya bande ko na biso oyo bazaka na régime o basili ko kende lelo bazoko tele ma pobilo ko na bango kota ba futa ka douane te l'exonération ezalaka bakima ka douane mboka na biso ba détruire mboka na biso le lengo batiki yango. Je crois mona mboka asia lobi et ana mutu moko te ko tele mela ba décision ya mokonza mboka lelo yo oya lobaki na mikoloko ya bokomona ngwe ko salama pe na betani surtout ya mboka kongo ma port privé wana il faut kanga ba lelo komona ba bato ekota ka butu bilo ekota ka butu po ba échapper douane mutu akota na kati yake no contrôler te ona mona ka ba bato ya ka ba conteneur mo ekota ka mitu kezo kota lokola soki ni yango moni bana mboka mosusu ya régime elekaki omona mutu moko ye moko ina 200 ketch afutika la kofutela ngo ata douane te malingi lelo aloba na biso ke no abande ko bongisa mboka to asala ke loko mo malamu ya mboka wana fweza na bondoki mama makambo na fwesina Mwana mboka Yvon Mundabi n'a rappelé et aux alliés au cadre ya parti Avenir du Congo, parti AVC na Mokuse. Autre vision du Congo, pardon, AVC na Mokuse. Tout le bela, moi, likambo utuko salema, incident moko utuko salema, ya bandeko ya parti ACP. Bauta ki marche na bango na chango pona ko soutenir mokonzi ya mboka. Na bozongi na bango malembe pona ko chuter na palais du peuple sikani ba ko balingaki ko déposer mémo na bango mais ko leka na bango liboso ya siège ya UD ya SID ba saccager ba pandi ba acte ya bongo pendant que tozo démocratie pesibiso nzela te ya ko sala ba désordre ba dégâts to pe ko za la parti au pouvoir to allié ya parti au pouvoir et pesi moto moko te ndingisa ya ko sala ba acte ya vandalisme wana mama totika ko confirmer eza onga na benga ka eza bilili ezali eza onga na benga kaka ko bebisa lokumu ya bato baza pembeni po biso to ba allié ya UDPS. Je ne pense pas que bandeko yo ya ACP ba utaki kuna baza na force ko leka bandeko ya ICD. Est-ce que tango bato ba leka ba mona na CDD makamoni ne sala makawana? Et moi je pense que
ce qui est salami à solo parce que nous avons la habilité na ucho le kawana na moni pesikane ne babuki ni porte il a décidé na moni sikane ni eloko moko salami wana te pona leki wana avant na ya na betando ike awawa na moni yangote mais ce qui va acte non on salami et ça va acte mo photo condamné mais je ne pense pas que bandeko wana ya ACP babandeka bango moko pamba seke il y a eu de menaces ou bien bandeko na biso c'était ba mesana ko tumbola batumbola ki bango au mona na mikolo uti koleka mwana mboka Israël mutomba kenda ki po kende ko sala ka ba image pamba je crois moni façon ba menace ki mais ata journaliste ata na droit ko na télévision au moni makamli ne sala bakikuna donc biso na bango il faut toye bayete to meka pour éviter ba jar ya makambu ya ndengwana et je ne pense pas le lenge bandeko ACP balonga ikuna ti ba iko koma kotoyo groupe ango ya bato bazala ki combien lelo moni mama bato ebele ba osala ba fake news po ba nini bazo mo ba succès na sima bato ko bebi sala ka lokumu ya IDPS ko bebi sala lokumu ba lien na bango po bango bazo to sto ebi déjà ba jewana ya o be ko sala ko sangana ta groupe mo biloko yike bino mo bo attaquer bo sala boy ta to ko sala bo to ko ba ka bango to moni bande ko musto ba beta ki ngai bazo ki singai la kisa biso ba poteza na mokongo pe na mutu na yo ezate oh non ba militant IDPS wa ka sika boy ça on le sait déjà tozana tina makamona te biso lelo tolingi tolobela mboka Congo pe tolobela peuple congolais biso ba politicien to sengeli toloba nini to sala nini pona Congo soki lo tozolobela kaka ba parti politique na biso tozolobela ba retour na biso tozolobela ba retour na scène politique tozolobela kama biso peuple congolais oazo zela biso na 2023 tozoloba nini il faut to changer social na ye il faut le loba na bazonga classe il faut batoba que les misala ba futama misala ngoto créer moza combien ba entreprise ngoto créer za combien bandeko ba yaki liboso ba kutaka lak ba bomila ko basala Congo Airways oyoyo o mona likolo ngo ko banda DG ba kombo ya batoyo bazali ba ministre mboka na biso lo ba bomi on atra basali ko basala nini ngolelo ba entreprise amalonga eza na kata mboko te ba port de beloko tambongo kita na kata kesa leta e boma me ko ba port moko privé o bomo basaki lelo zo mona na mboka na biso ba station zo bota maloko la mayebo et ya ba station moko privé ya ba pétrole ba bomba ba moni te seko ke na ngote bazo créer ba station ba ke no chabato ba ke no sama kende na ba supermarché solo la ba dola ba india na bato bazawana o kaka na suka na ngoso bosi bo mesani na ye o moni biloko zo kota te po ba ka ba exonération o éviter za leloko na biso ba chabiso pamba ezelo kwa mutu tel donc ozo pona biloko ndengona il faut congolais to linga Congo to bongisa lelo Congo. Voilà mon mboka mokonza mboka dans souci à peuple congolais makele la wenda na zo kangote yi amitié na musala azo sala musala pour congolais azonga et lolenge azala ki kala yambo kokota na motuna moko eza vraiment na motu ya makasi na ndengo lobi biso ba politique o esengeli to sunga peuple to tala peuple azana besoin kala mingi te ba élection sociale ya peuple congolais mais mon mboka Yvon Mundabi Nalina lobelo ko moko za vraiment très capital oyo bino pe ba politique o bobosa na kamingi jeunesse na biso tozomona dépravation de mœurs jeunesse akiti kala ton to akotanga mo ba culture générale ezalaki bazola kisabino bozo kende concours école ndeti biso na malula okene école génie en herbe boleki à l'époque OZRT bana vraiment bozo kene na ndako donc okitisa beaucoup na yote osaka kaboy na génie en herbe je vais passer à la télé on va me voir je dois épater je dois faire ceci lelo to mona kayangote éducation et kiti na niveau moko oyo to ko lobela ta moi mokete lelo bato bazo accusé état de droit en fait pardon gratuité enseignement gratuité ba prof baza bien rémunéré te voilà pourquoi niveau éducation et kiti to mona kalelo ezana mwana o ami bengi diplômé azui diplôme oposer ata moi motuna moko na lopoto tanga ko formuler phrase yo moko tali na ebite oyo grammaire et conjugaison et ça atanga yango to atanga te effort nini oyo bino ba politique na kati ya ba parti bo sala kapona ko sunga jeunesse oyo biso to bengeza avenir ya lobby. Merci mingi maman Rosette Nzinga na ibisolika moko to utaki na régime oyo ozomona mokonjo azali acteur politique à lobby que non ce qui va finir maman na yo pezongisa maman na yo vous croyez que na ba régime ndenge na makameko za la malamu ça c'est un Dédé, moi na oya vani nanda kuna bango obengi le cheke nozo machete bima na nzela kende ko papa po na ko parti.
est-ce que mboka ndeko neza malamu lelo yeza bitumba moko ya gratuité enseignement mokonza mboka tche yango de façon ete jeunesse mboka na biso to lingi to yeba ete jeunesse mboka na biso ndeza avenir ya lobby. Il faut to banda ko éduquer bango lelo yo tala makambo so le kalelo avec notre système autour dans ngolo ya réseaux sociaux. Tout ce que vous avez fait, vous avez to balance sur les réseaux sociaux. Le lobby, vous avez détruit l'éducation. Il y a des colloques, des séminaires, organisés de façon à conscientiser les jeunes à l'éloyo. On remarque que les jeunes à l'éloyo ont eu diplôme, mais ils ont des difficultés à parler français, le rôle à l'olengue moussous. Mais au Tali, à Béti, 65%, 71% a eu diplôme. Mais PC, micro, à parler français. Donc, jeunesse. Ce qu'on t'a voit même l'installation, il y a secrétaire général, il y a autre vision du Congo, le biais cheval de bataille de Libocho, ça a été jeunesse, ils ont la place Nayango. Au moins, il y a des qui bodo vanda, même na betandoike, et ils ont film beaucoup, ils ont film beaucoup de temps. Au moins, on a effacé, on a barré, si comme on mais les lois, sont comme on a polélé. Donc, comme on a beaucoup moko sans tabou, nani muta sali n'engona, ils ont bandé qu'on a biso, oyo batambu sa kimboka na lo lengue na bango l'éducation na bango, on a conservé pouvoir na bango, il a fallu basa la nyon surtout. Mais na régime, je crois toujours qu'il est malembe, au commun na nyon surtout, et qu'on a malam, tous a droit et l'obligation. Il y a quoi on a fini les examens d'État. Dans quelle ambiance? Au moment où Makambo changé, et nous, le matin, dans mon consomment, dans Salayango, on a nini. Moi, certaines légèretés, à cause de l'éducation, il y a même la banda qu'on a biso peut pas parler, les acabas politique, tout ce qui peut pas laisser aller. Conscience et tout, banana biso dans la bédiquée. Base éducation ya malam pe gouvernement na biso ba été relève ya lobby ya mboka oyo eza bana mike eza ka ba kombo moko te to manda ko mona kaka to mona kaka te il faut lobby to mona ba jeune le loyo ndenge to zo mona lelo oyo aza mokonzi azo kamba bino le loyo mona mboka Patrick Muyaya azo ça la fierté et ça pour qu'il qui na éducation madame qui na bekola malam ba éducation malam au mona pe ba jeune le loyo to zo que no mona neti ba minata wana ba ça la fierté mais ba jeune le pourquoi kaka kikuluna pourquoi kaka ko yiba ba perika batuna ba ko pourquoi ba kamona parce que biso moko gouvernement mboka na biso to personne qui to zongi si bango lelo to vandi to sangani na bango to tuni bango mituna et to pesi bango chance de kota ba kelasi makamane ko ça. Dans quelques heures, Mokondi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu parole na tribune ya Nations Unies. Lecture na yo par rapport na yango. Je crois moi Mboka, Mokondi Mboka azana souci mingi ya Congo. Je crois na ba voyage yo nyonso to asali o bande comme so ba fingaka. Eza parce que ba relation diplomatique na biso zonga malam. To mona lo lenge nini ya kobimisa Mboka na biso esika ezali. Je crois na discours na ye okoyoka à plaider kaka pona Congo, pona peuple congolais, à lobate, pona likamwanda kunaye, mais na sena na bateau de bazo critiquer, il fallait pas que des frères gatinda moto. Politique ngo ya kotinda bateau, o to yebi, o bango batinda bateau. Et aboutissa ki biso na nini? Ba relation diplomatique nyonso tout détruit. Tozala ki sumala mumingi tela ba voisin na biso, to permettre bango ba assujettir voire même ba province na biso, pona makita mboka na biso, na yebi ete mwana mboka na discours na ye akoloba pona Congo et que Congo va bénéfice pas va gain de cause na discours na ye na toke tolobela mo mokeli kambope etali éducation député national Bernard Kayumba azosenga na ministre ya EPA ESU mwana mboka Moïdo Zangi amekana nuko revoir décision na wana oyo akati ba institut supérieur pe ba université mosusu ba ko zala na faculté ya médecine te. Est-ce que ezali malamu to ezali mabena ndenga zo senga e a revoir moi moke décision na e poto ebi pe mingi akoyebi sobo etenga na sisi na université kingandi o kene pa mususu bazo reconnaître en ngote to pe comme esika ya kosala mosala na moto to pe na pratique boye eloko ezati maman na yebite na contexte ndeko Kayumba sengeli yango et moi je sais que après avoir mon mboka Moïndo Zangi kozwa décision wana
c'est qui atambola ki na mona ki asala ki un peu moins tourner moko moulayi akende ko constater makambo ebele oyebi ete moko ya makambo ebomisaka bato mingi eza na kata médecine lelo oyo eza na bainfirmier eza na badocteur ebele ba docteur na bainfirmier moko ya kolokota na balabala oyo bazoyeba ata te ke bayebi kotuba motu tonga donc natina na yango nalingi na tia mingi commentaire natina na yango te eloko nini epusaki mwana mboka Moïno Nzangi azwa ba décision wana soki eza na information moko pendant parcours na ye tourner na ya salaki a constater ki makambo mabe mingi na ba faculté mingi o bazolo bete baza na médecine na kati na bango kuti makambo mabe ba décision de ko za malamu mais soki eza pona yango te akoki pe kozwa ko tia mwa mai na kati ya 20 azonga mwa sima pona ba décision na ye tout le bela moi likambo mosusu tomonaki ya mikoleleki ba député et ba député nationaux élus ya ville province ya Kinshasa ba telemaki penza na moto na bango bazalaki bongo na premier vice-président de l'Assemblée nationale mwana mboka Jean-Marc Abound oyo abetaki loboko na mesa pona kolobela lolenge enguma mokonzi Kinshasa ezotambola ville province ya Kinshasa ezotambola lokola ville moko eza ya kokamba lokola bazokamba yango te na sima na yango to komona gouverneur de la ville est pas se plaindre lobi service de communication na bazosunga ete na ngambo boye to banda okende kaka boye ba plainte na esika basala mosala bambula yango ebandi tala babalabala yenguma mokonzi Kinshasa baka niveau awa kaka na rond-point Willery pas ekoma kalizi bato ebite so robenga ngo lac Willery ou bien nini Maman Rosette ngala ne biso solo na ebiete na décision ngala musu na kozala un peu trop direct vu la Kinshasa la salité mingi et ngana mona ka responsabilité il a ville na biso province à Kinshasa eza epa ya moto azokamba ngomona mboka Argentine ya lobi babogu mestre pe bazo aider na lobi mona mboka Argentine ngobila tango yaka na projet na ye ya kini bopeto ezala ki posuka quelque part. Et le chef de l'État a accompagné. Oui, mais chef de l'État a accompagné parce que vision est là qui malam. Mais le lengue a aussi la vision en ande moi na mboka Argentine gobila échoua qui. Les autres au mona azo privilégié makambo est nécessaire. Mais o est nécessaire le loyo azo privilégié en côté. To ebi na ville na ngoma na biso na ville Kinshasa qui passe pour que no mona molili. Le lo molili est na ba côté muso mona même na ba lumière na boulevard na non lumière na boulevard ni ba lumière teta na kata ba quartier nyonso tuté o ebi lo ne senga kete mibi batambola pe ba kuluna batambola eza soki na kati ya isika wana molili ezali malamu mingi yangwana lelo yo mai ya pamba na mboka na biso yaza gouverneur ville ya Kinshasa lelo mai comment bima na ba quartier monsieur bimagate lelo yo mboka na biso lelo makadamo ito yebaka kalesa makada balemba na ba commune ya Kinshasa déjà détruit eza musala na ye et sika ko bimisa lelo na kata ba niveau bo bimisi ba salité bo kibotiki ngo mbule lingo beta mais banje ko ko longola ngo ezate donc eza musala ba boku mais eza musala na ye donc ana ko ebisa yo lelo na ko betele maboko te na mboka Argentine ngobila kote wana osala musala madame mingite abongisa azongisa Kinshasa ndenge ezalaki kala leloyo mboka na biso ko la salité boete pe ki vila kizo ko la salité boete tozotama tozoke na ba province wana ba lola ba na ba ngoma partout tozoke no mona pena que non ezali me yesikoyo mongo ngona ba makamna zo ba nanga etalinga ite ya na tina mboka te eza juste ba raison zo linga pour avancer ya onga na lobaka na kati ya émission mo na salaka nande komoko na chaîne na bino na ibisa ke na lobi ko destituer Zoé Kabila kotika Argentine ngobila to sale loko moko te ozo kompa to sale loko moko te donc to iko betele maboko te pourtant na union sacrée to ko betele maboko te mosa ezo sala mamabe makasi ko ke ndoko sala ba parc d'attraction pebe na makadama po bana ba ko sakana alors que non et dans un foire international ba ko réhabiliter tal poto sala yango to sala yango to ko betele maboko mingi te ko ke ndoko zo ba signe ona to tchela kata makadama neti ya ba signe ba chinois wana ce n'est pas ça to lingi ville à Kinshasa et comme bopeto lokola bande ko so ba ju ba décision bazalaki na ba argumenter ya rwanda ko sabato bazotiki nga basali boete a copier pe bande ko na ye asala musala sans ka banda koloba projet ni nyamala mwaza na ngopo na ngoma Kinshasa lelo to moni ba biloko bimi na bala yango etikali ndengo nati
etikali ndingo na balabala aningo baneza ba commerce na ye non mais ya benga bango conscientiser bango acha ba moyen misolo nde mutezangi misolo zangi ete mais ande volontaire ko sala musala akoba na volonté tamu ya zwa ke sika wana je crois le baka mingi o après nécessaire na ikasala ki mabe ya ko bongisa mais ti le lozo ko bongisa te abebisi na ko leko batika ki lelo mboka ikomi lokola poubelle awebisa biso dinango eza ba gouverneur non ngana robetele maboko te ata côté wana abongisa asala musala malamu ko zala malamu zando pe bandato bandaye kozela kino lelo to abuka kango po sotopeleka kito bandaye OK mais avant ko buka il faut déjà aux la ba moyen ko banda makambo susu depuis babuka ngo sala ya mikolo boni ayanga be chef de l'état voir même l'erreur ya ko kota na makambo ndengona babuki lelo est-ce que to ngo déjà etikali ndengona matiti komi ko bota tiko to kotala yé motongi ba projet na ya ko buka yango donc asana bere rebelle il faut bongisa yango soka bongisi to ko leka betando eke potolo ba malamu pona ye mais soka bebisi to ko leka potolo ba to na posa to na kata union sacrée to soutenir vision chef de l'état à 100% et non pour fikisa comme chef de l'état parce que soki makamano zo sa ba to ko mona yete ba ko mona était chef de l'état mutawo sala alors que chef de l'état na ba responsabilité na ye gentil ngo bila pas la responsabilité na ye ba député ba la responsabilité na bango ba ministre ba responsabilité la bango au chef de l'état ko sala la bangoté il faut bango de basara donc pour la ville province à Kinshasa eza gentil ngobila ville eza salité mais on se ça malamu mingité a kibeta pena c'était le loyo gentil ngobila ko za na kata ville province à Kinshasa a ko bengi sata DG Arsenal il y a régie des eaux avant de tenir bango qu'est-ce qui ne va pas pourquoi battu surtout bazoka maïté bazoka courant te to ko sala ndengeni azo sala yangote. Est-ce que mode de stage il y a pas pour la RDC il y a pas pour la ville à Kinshasa lelo et comment bovandi bolon lelo courir contre la pas la minute qui pas voisin pas voisin le pas voisin qui pas voisin monsieur bino bovandi bozo c'est na yango non mon Dieu ça a droit mais ba facture et on a des stages ya motu ya pe il y a des stages nous saluons une semaine pour maïe bimagate mais ba une facture ya bikolo bien saluer dans si qu'on a la peuple congolais donc bilo quand on a fossile na kata ngomba na biso to soutenir mokonza mboka pe makambo ezala malamu mama Mwana mboka Yvon Mundabi tokomi pratiquement na suka émission liloba na opotoka bona mokolo ya lelo. Na lingina loba kotala bande konanga ya AVC pe na zoyebisa bango je crois le loyo tozana secrétaire général o lola wuti ko sala tourner ya kosolola na biso nyonso tu ko yebisa biso ko conscientiser biso lolenge to ko sala musala to dans la simana ye to telema to kota na kata musala to telema lelo le drapeau ya AVC ezala na banda ko nyonso tu RDC mobile ko dans le pango moko te sanke to na ya AVC pe biso nyonso to dans la sima ya mokonza mboka to ebi te souci na biso na kati ya AVC ezali to pesa mokonza mboka na élection ko ya na 2023 majorité moko ya makasi soki biso moko na AVC to ko na ba député ya moké sel to na ba député 50 de façon to pesa mokonza mboka majorité moko écrasante yango sala makate na maloba mais sala makana na musala donc musala ele kamaloba nebele to tele malelo to sala musala to za la derrière mokonza mboka to linga na biso na parti to simba na biso na parti ba critique ezarate to za na ba tendance te ndeto ko tombola parti na biso merci mingi na yo mama lokolo bengi ngai na masina mona kiete maika mwa kazalaki wana takidi azalaki pe bande ko mususu merci mingi na bango pe na pesino merci na exemple la liboso membala sukate merci beaucoup merci bande ko balandi na rappeler te to yambaki pona bino mwana mboka Yvon Mundabi oazali bongo au cadre ya parti autre vision du Congo parti cher ya mwana mboka Didier Boudimbu émission oyo bozo yango en rediffusion mokolo ya mercredi na bangonga ya 11h30 pe bolanda biso na YouTube ya Canal Kin Télévision. Merci na équipe technique oyo esungi biso Maika Mwaka Misapiaolo na réalisation Freddy Takidi Kuparbola. Un grand merci pe na moto oyo asungaranga mwata onyo solo posteuse à la bien Berticia scène des boutiques Miracle des épices. Un grand merci na yo. Merci pe na balandinyon sur Canal Kin Télévision botika la branché numéro zaliwana botika la toujours branché na Canal Kin Télévision le choix de l'excellence.